Dans la maison comme jamais, retrouvez ma soeur Fimbouna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbouna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Buzzzer91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Buzzzer91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Buzzzer91 aussi. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandeko surtout Bozolanda biso partout à travers le monde. Bolobaki Ken Piana en tout cas, bolobelaka mingi. Actualité o ezoleka en tout cas Zaire Ningani ndenge Jazz Kavula lobaka Zaire Ningani. Lelo na lobina sola ndeko na biso Jazz parce que yekolo Zaire ngo tozana problème munene kweli biso na kati ya mboka. Secrétaire général ya Wenge Muzika Maison Mère auti kotika biso Vie Monib production oyo azalaki vraiment secrétaire na kati ya Wenge Muzika Maison Mère. Lelo toloba ezaka mwa ba analyse par rapport ya makambo yango bolandaki émission dernièrement 5 mois passés oyo Roger Ngandu a déclaré que alobino Vie Monib aza vraiment gravement malade asengaki lisungi ya papa chéri asungaye po soki atiki ye financement ezate donc bookaki pe réponse à papa chéri atindaki pe enveloppe pa ya ndeko na biso Roger Ngandu. Alors ben émission o to salaka be émission te poto ya to ko sabatu je pense masolo Vie Monib o to betaka masolo lelo bo moni pe résultat Vie Monib azana biso te. Jazz Kavulu bonjour. Bonjour Ken Piana et puis on peut s'embouter na abonner tout il y a film télévision et puis les mêmes na batunion so bébé Vie Monib na famille na na maison mère na ancien gloire tout il y a Wenge Muzika Maison Mère donc et puis na ba journaliste et tout pour Vie Monib aida parce que ngano na bendi to bossa na te et Wenge Muzika Maison Mère orchestre au kala so yambi misa Maison Mère donc au tala ma bobengo so appelle belé voilà donc et puis tant bana musalo pesika Vie Monib azaki Vie Monib donc parce que micro yo bika batne bazalaka et so une jeunesse va dire secret attends était l'autre côté de mona mais ils sont na la zamba moni hein beaucoup tout na Vie Monib a bioté nga tel bona bona na pour na sala chaîne bona image mais babote zeranga na zoma na quelques minutes wana finga kota comme on a image donc on est c'est pour beaucoup même yo ken ngo zabona banzi ko souvenir ne belé parce que il fait mon troisième thème malamu il parle avec la jeunesse et tout et na banzi na nyonso o ezoleka na ba journaliste na maison mère to na maison mère to belé à part moi mon sous maison mais na limite mi na ba journaliste na limite sauf mon dire zalaka toujours na poste mais makamboneza. Voilà Jazz ngana o se souvenir na Vie Monib et le choquenga makasi biso batu ya émission ya dimanche tozalaka chaque 6 heures Vie Monib batindeli biso déjà programme ya Wenge Muzika Maison Mère ozola muka même la muki 8 heures okokuta déjà programme ya Wenge Muzika Maison Mère Vie Monib atindeli déjà SMS biloko wana vraiment na ba orchestre msusu tomona na mutu ya bongo te. Est-ce que Wenge Muzika Maison Mère bakozwa lisusu mutu ya malamu na niveau ya Vie wana Monib? En tout cas moi ezali
problème ezaka moko kozote mutu boboye kaka ke oza kita musumu kala to bureau bona botia non eza musala moko pesa mutu ayebi musala wana parce que lelo ba directeur marketing ebele to ba CG ba orchestre ebele ba zo système ba pas fait monib fait monib l'envoyer des détections à tout le monde nous donnons un message on attend biso nenga sa ko lundi on un message on attend en on pas émission ba samedi on a 24 nous un message on donc ça qui est engagé ba professionnel normalement ken secrétaire orchestre tout directeur marketing il faut lucrater missionnaire dans la ranking na bato il y a quoi ça la médiation on a que yopé trabo te wana petit ka bona boy ça va to bon so on a l'idée bona boy sous nini il faut lucrater ba solution mais ce que comme ba secrétaire orchestre en tout cas fait mon na ko banet ça première et CG tout le monde na ba orchestre c'est vraiment oser penser na aibe musala ngo pensa parce que non seulement on est musique à maison mais on a pas produit ba théâtre et puis ba théâtre notre ça m'appelle la poto c'est pour ba cassette tout et tout et puis na surtout la paix qui a mis ça moi la zamba wana playa wana mimi ça fait monib jazz na katiote na moni vraiment comme ça l'émission professionnelle et ça la toujours elengi oui bien logo lobby azala produit même ba théâtre est-ce que ça ba que album ya Mabele Lisia Itoka yenda zala producteur pour Mabele Lisia boaka biso mabanga boaka nga neti nga Ken Piana nga Mabele Lisia yebanga te za liste ya vie monib ndapesaka Mabele Lisia boaka ba journaliste boy donc en tout cas Zambia kama solo ouais là dit et yeno soma do ba théâtre no produit pena ba théâtre comme on a doisé mutumo et puis quand on zalaka avec une agence na y a mon métal bon voyage tout et tout donc avec mutumo a sala penza mingi aiba ina pe makasi tout le monde no lingue mingi mais malade quand ezala et puis na kermesse pe susu ya la zamba wana tango bimaka bongo mais on beta chaque jour quand même faut que c'est mususu on te bitan ba jilete ba longwa ba mo kilo kotaki na wenge musique maison mais c'est mon production me donne négocier ba jilete ba bona ba son ba ko beta ba que c'est mususu donc c'est vraiment quelqu'un avec vraiment na bolingo penza ya makambo ni ma fait salement alors en tout cas aoume pe malade donc tout n'a vraiment matanga neza digne yaye na ndenge ne pas alage. Voilà, merci beaucoup Jazz. En tout cas, on a fait un témoignage ya Vemonib na azala beng sangati nanda kunaye. Ngana yabi ba matonge bien te côté ba kauka kuna na chobi mayolo virage na na chobi mayolo to fanda parce que virage na ko ta université do sisi are mabaya si victoire boy kimwenza boy université so faut kota sikoyo kimwenza do kauka voilà kauka ezalaka ya mo petit nanga faut le canapalin oyo zo quelque chose na moni ozo bundela OK c'est très bien au kende wana tshelo mo enveloppe ata ya moi 100 moi 200 ozuipe voilà moi 100 de mo bebelete na oui yango to loba apesio 100 pour ba secrétaire ya ba mouvement belé pena na Congo basala kango te ya zala quand même mutu moko ya ko féliciter Jazz est-ce que collaboration au Vemonib azalaki nango na bandeko na biso ya presse presque en général Vemonib azalaki toujours en collaboration azali na numéro il y a journaliste nyoso mutu nyoso tatangami journaliste Vemonib azalaka na numéro 9 mais tout le monde c'est comme si absence il y a Vemonib et kokotisa guerre il y a ba journaliste na bandeko na biso il y a wenge musique à maison mère par là na habité yo étant que professionnel à média okolo bani. Bon moi je pense que pour ne pas tous songa mingi suna sima et il y a non la pramazana et le mon père au 500 musiciens au mon apport ba misiba sangana to bazo ngobeta na poto et na lelo on a seulement ba politique tout et tout tu vois maintenant na mito dans niveau to comme na ngobara pour ça ba mususu parce que ce qui est vrai de vrai biso faut comme ça biso chaque jour ba to finga butu mo weekend ba to finga penga esa sona la muso ba to finga et comme bokanda ba kosilika te on parce que musa to ndima ata nga télévision ka boye donc faut ba finga biso faut ba noso ya lingi ese mutu ngo so ba ke tala Noël escroc ba tu ngana boy awa escroc ngambongo asala boy na bunda ngo like ça fama bokia Noël omona ezaka bilo mo boy kaka mike kaka neza na kaka pour chrétien parce que de ko chrétien to si biso to si makongo pas na bango omona donc mutoko ba peut-être ça analyse mais en tout cas bah départ un peu trop par exemple dans maison mère
bato balongo bakotika maison baza ti lelo net ba mimish basse o ba musique net ba nani on ba pesanga ya kolinga yo petit lo quoi ba musique faut ça toujours côté Noël o ba musique ba musique makasa faut bazala omona et puis mutazana guitare mutazana dumbu na bango babo mabanga te via matolo abi yango penza na ndenge mo pesa mbongo mingi mutozo yemba po mutozo yemba kubwaka na concert bo yo za ndio guitare na peso mbongo ernios donc fallait peut-être bato bazana ba bureau ba ndenge quand même ko ya ko sali mimishi bas alongo te azala kaka nani bato mso yemba bazala surtout ça tout ça analyse mais orchestre bo fula ba musicien. Mais c'est pas ça à tester, il faut que ça tombe sous $20. Bamso de comment sur $50. Mais si quoi par mois, bon ça dit test 50 personnes. Attends mon quoi limité. Moi y test sous. Moi y test sous. Et comme permet moi en bruit. Jazz que obi ero lobaki obi mutu moko ta ko tombola musapi. Alobaki ba escroc bazana musique. Na frena ki mwa mutema muke nalinga na kota kaka na masola ba test wana peut-être test wana za rubrique moko pete wezo lelisa pe bato voilà comment donc boye ouvertement mutolo bateke et ya Noël kuto ai ba ngambongo o ba kilutu na wasaki bona boye o exemple soki mwasi nanga ya na tine na nte voilà mais soki bilo mike parce que attends to chez Camille nango attends to soki na ebité ko la société ngo bimi esika o zo ko tsaba mbongo est-ce bangacha chaque jour et ça n'a pas pété bah besoin qui faut pas où mais non bah ça me si ça net ngande na boy ata muto garçon longo animateur o boaki na c'est juste mais boy quand même kitoko on met pas wata na yebiete au monde parce que mboué compte moto de zate mais OK ça y kala ba faire ba ki ba les boga ba yi na ba miel ba umeli tamo susu boy ba na ko ta sumi sa tuka boy miel ndio vaina ba les boga te les bois ba oumeli mamuke après sur moi 2 ans miel et tada ina ba les boga miel et matadien na nani mono misra nga omsusu amai pa wata Olivier o mona to pemi mamuke ta moi 2 ans mo boye de pic baye et Fabrice aye voilà o mona bongo nde mais ça pas que ba mis tester et comme il camoni nango ce sont le bibongo ou de mabe. Oh mon, surtout le big système autant sur bonaboye bongo tête kaisaki mais ça me surtout hier tu dis que tout ça fier tout ça masanga tout ça mais la main ndenge comme les bongo ne pas mabe mais just na moni c'est comme si ozoloba no bien mais ozoloba clarté peut-être ozo déplorer par rapport à test ndenge zalaka avant battre en liste il faut foutre quelque chose. Mais va foutre quelque chose quand même. Je vais foutre quelque chose. Mais ce qui déjà mutoya luka musala na entreprise à munene net maison mère. Ce qui bache droit à tester $10. Batu ba komona na ta 4000 personnes. Voilà donc et ça il paraît que $20 mais pas comme $50. Bango moko te ba coupe théâtre pe 50 mbongo faut kota coupe théâtre et pas ba réseau ou puis petit dans si mettons pas pour kota théâtre il faut $50. Chaque jour répète sauf me net soki mbongo moko soboué o mona ils ont ngo mamboza nango mais théâtre tu comprendre mais quand même OK c'était o mona parce que théâtre mingi ba espace ba zona ba TV ba foutre ngo mbongo ba do ba chaîne TV skroka bango faut pas ça mbongo pour théâtre leka mais quand même non OK c'est pour occuper les gars pour ça mbongo quand même o mona donc mon stratégie faut ça la mais mingi ngo yoken tongande na bo to mususu en tout cas to loite ta mususu to be manga mobo aux en dehors à musique voilà 7 jours la semaine betaki kitoko et générique et puis na sorry quoi sorry la bosse ba de bon c'est générique na linga trop et tiki fais mon bo pour danse bala soir après rythme changé tiki demba et ça bien moi bien que sauf que quand tu as trop na critique tout le monde que ba crina mo ça trop na ba traîner trop érotique voilà hein il faut ça trop traîner net moi bêtise voilà mais to linga ngobongo moto obina cette journée semaine impact et clip kitoko zenga luketo kitoko mais nzembo nde clip sur zenga luketo ndeza mabe voilà au moins surtout dans le bibongo problème et puis nzembo nani ya Mississippi on est à faire faut pas Mississippi monsieur soit
faut même dire dans Mississippi donc on peut déjà na bosani au moins et album on a 18 ans à découvrir la chanson au moins donc voilà dans la vie il y en a ça mais ça donne ma critique au moins donc ça bien go jazz tozongela nanu ka makambo etali matanga oyo na oteki osala émission dernièrement na Roger Ngando alobaki makambo ke non ve monibi pe na moment ya malade ve monibi alelaki lisungi ya papa chéri Jibin Piana alobi soki papa chéri atiki ye eza mwa mobulu papa chéri a délégué Roger Ngando na enveloppe pour akende kotikela ve monibi alors yo kosenga nini na ba leader ya ba orchestre oyo ba vivaka na ba bureau na bango na moment peut-être ya problème peut-être ndeko akoti ndaku moi négligence peut-être ya ba soin kolandela peut-être baninga na baka o ezoki vraiment nipi bon déjà tout le monde sait que ce n'est pas ça qui est ça veut dire qu'il y a non là qui pas qui était bon ça comme mobile van ndako ba malade muso ko bima ko te mais ko bima bon et ça après moi genre par exemple tam sous il y a Noël avec facture mo ba fouti a somme ba kisi tam sous après 3 jours bibo mo bimi par exemple o besoin sur tala bon mon hein et ça attend sous moi jardin a ko ba toi en bon terme to ka paye pareil que et tema po et de faire mon ib avec moi avec maïle makasi et kala ba nga pas proposer pour c'est beaucoup mais c'est bien limité ando boya kana y passer engagement et na maison mais pas fait André qui buta papa maïle na ando boya azane trop ma maison mais nga ko malade na no sa maison mais il paye nga ipandi masiko et mais tout ta santé biga nga sala kaka donc tout on peut être anglais on a c'est très naturel et assez sunge pas nani ya papa chéri a kokaka pe ko senga pe feringa c'est pas problème té a benga téléphone parce que netwa boye et lelo ozana équipe na o travailler na bango et mutumo betam so za malade boye o so mapé kis o pas en charge mais à la tête ni on so tam so pour malade des mystique malade monde ko bela boye on no se parolia pondu et oui pour mo peso diare pondu souté o mama de so estomac yango souté donc il faut mbongo zaka il va na wana pour ça maboudo sombi donc voilà donc zaka bongo et puis faut pas ça tête que ozobela mibara ba konyo kotanga ba na classe faut futa minerval tango yo mobima chacho kinda ko luka vie faut futa minerval normal parce que no van ndako let ya zina menace déjà AVC o ki luka sundenge moni c'est un problème donc c'est très normal ndenge assez ma pas chérie to na misuta ngona ndenge vraiment ya bongo ba ki ta bolinga ya Noël tembolo ba boy voilà bongo pona ba journaliste bazobanga balobi bazobanga makambo matango mingi balobi bazobanga banzoi peut-être rythme banzoi peut-être jour ya occasion ya opération zoi et ko sala mande jour pena ya matanga wana yo ko senga ba journaliste nini o banga jour à sortir matanga ke bakoyate déjà yo limite ko kende je me dis azaki pire yo pacho a kende te nga on dit pas manga pe ko kende te Karine a kende te en tout cas botti comme ça de la vie mon dit en tout cas au mona si tala en tout cas na bi yo fo lingano fo masu hérité wata mingi te mais tala wata lo ka mambo shali na matanga shali mobutu wata kipa matanga shali mobutu a z wata mtokunda shali mobutu ba relation kundina na nécropole na honneur nyos matanga zaga na nani boya au mona mais tala eloko je sais moi ça sala voilà wata muto bete mbata zate muto kipa ya zate ya mona to ken bolim sapeza wata mabene subozwaye a muto mabeme na ki bouchenes na yema comme mte mo munene lokwa papa fuma ya mukolo komona ta eloko salema jour wana bato ebele bazana ba po ba lia mo lo soma de so fo wata fo na relation wata mais batala bakanga motema eloko ne ko salema te eloko to ebite so yo salema nani et pas nani maison mère biso to respect to Noël mingi to ko sala ngote peut to pese mbote na respect bonjour mes condoléances non pese mbote madame so ko taso to pese so frère to tiki frère so Nicolas comment système ça ka loso to ba ji to pesi to fani ka et puis kene me on peut woman peut to peut ko ti fait mon ba kufi pe yango biso spe to bongisa na Noël ozomona to ke teka bongo ka ke ve na biso tala sikola minito bate ba sa promotion poso kokata voilà bato ba makambo za biso mokezaka tour na tour c'est comme si stratégie on veut moni baza jouer le kai makasi omona mokezaka tour na tour to boita to sa bato ba proche ya no ba samsa mabe mais biso mo di titre na biso moi pousser na biso e ko baki sa so pifo
Oma mutu akoka aza te so toyebi te tobanda wapi tokomi tuna mpe faire epa kopusana te héritier wata kopusana matanga te ofuta kolela ya monibe eza mpe ta mosusu numéro tous un jour so ta mosusu un jour ta mosusu ata après 50 ans nzambe abengi ya noel tokopusana te kende mpe ezokondi biso to bapauvre tokoloba na ya noel eloko moko te héritier wata aza pauvre akoloba na ya noel eloko moko te noleki biso ya mbongo na tikuna biso to bape oyebi jaze esala pasi komona ebemba ve na so monibi pena ebimi boye biso tofandi na bandako oyebi pasi nini pena oyo tokoyoka na dega relation na considération oyo vie monibi azala apesa biso totala pena matanga vie monibi na musika nayebi te conseil nini okome kopesa bandeko na biso awenge muzika maison mère. En tout cas nabandi biso tozali première fan ya wenge muzika maison mère et to soutenir na ndenge nyonso tozolanda bango nyonso à la loupe biso mpe en échange maison mère mpe idara biso mpe makasi badibi ya carrière na biso parce que maison mère bazali bamisio mobo oyo bazalaka prêt na koya na émission contrairement à l'époque foto bango vérité bamisa bese ezalaki ezala ya na bilambe ya bazali kilo kwa seka sima yango lelo makambo nyonso ekoma kilo bamo kokwesa papa Chéribert oyo azofula bamisa te te mutu yo moko fomisa nzambe mpati ya loboko bamisa maison bazalaki so obengeka bamo il faut bien briser on doit bien appuyer raison non talaka nini ezali kala nde batevi nayebi nga bata so tv ya kisasa mingi te kala ezali émission maison ya tondaka na télévision dimanche mona baémission bango ka bazala basele yo bakapture le boga baérité wata baleka air nyonso bamiel de son bakamana na biso nyonso baoleka air nyonso batade banyonso baoleka air baoleka so oleki baoningisa badeplike baye baoningisa air nyonso omona moto mpe bobongisi mikolo parce que mikolo fabrigas non Fabregas a net nga tu as un problème na été donc ba oleka un nyonso ya na bi bobongisi micro boza bien ba oleka un nyonso télévision ça biso bien omona et yango tolo ba pe matana micho nga na za usilika makasi pour la Fabregas poko beta Gino dia sauter omona abete na sens ni Gino dia sauter répétition kuna bagina na bibi kapinga maman lokwa Gino nga za trona moto bango afinga bango muchopi batake Gino dia so et so mo Gino dia souvent azo critiquer Fabregas Gino dia so ngope na comprendre ete omona lekechu te Gino dia so il me pense la été Gino dia so nani c'est que ça lekechu yo so bombela biso so masqué te kasi makamba sérieux lekechu to lobi ba je tout oh ba mimona ba mota fa ba ça la promotion ya pensage bien te voilà yebe miso so mobina ka ça bien d'autres bien te le do abina ba émission donc a link ça dans sango peut-être yo pozo seka mwana mayo zolo baba betaki po yo da Fabregas abenga ko yaya oui so c'est comme mabina koloba même c'est même ata Christian to na Christian ngabi Christian oyebi nini yango esali parce que mutu akoboya koba haha zate kente to bata somme to leke pana otalama omona nini esali kente pana somme kolobela Fabregas bien amolo bede bien oyebi te solo très bali na ta émission ngabi poka ka yo beaucoup trop yambi bien voilà yaka so beaucoup tant so lata pambaleki no ndenge bagona na kente na Fabregas na kilo yo solo ngabi omona siko voilà donc maman minute yo ata on pas fait pour cette émission te maman ça promotion na nenga ndo sa promotion kala poka na yo ya na ye malgré no sur les cas beaucoup tani oyambi le ko itelo ko zana ngote faut pas ça bon place mais moko pe baza famille en félicité baza na éducation bien pe moko se toke pena bien pichu de corne Christian de corne en tout cas aza garçon moko kotale boye bakoli na famille moko ya éducation présent ba leader mususu kotala otali famille baza pena ba mal éduqué ya moi so to kabwana batu mususu bof condamner biso te mal éduqué éducation ya mobulu en tout cas Fabregas félicitations pour na comprendre pena oza okola na famille moko très bien éduqué par rapport à yaya na yo Christian de Corne otsekini bon voilà donc polo la tu peso lobisa mokile suka et trésor mokuna depuis Paris et félicitations abi déjà et babombele pe yaye na maison tande kuna pa bino zo ya nebiso et la nebiso donc ningisi penza et salinga bien à raisonner ba série à ba un père nostalgique à l'homme société et bat bazongo te ba idée mo yo vito yo so ça émission na yo au boire agel zeba comme no boire agel joko ba goût danger et ma Pauline Numumba
ba comme no boka yango vite so ma politique comment on mais olobi ma Pauline na sani na vite so boka ngo po na donc bref to boka ba politicien te voilà to boka ba te so ba soutenir so ça biso ba passe to za ngo parce faut ba to mbongo te comment donc ba zo ngo te ya mingi juste nostalgie bana mususu ba tanso bina ngo drapeau te mais faut ba ke mabanga mususu koma to ko batum so ba koma ba famille ba sœur Pauline wana baza ba sœur na biso Adèle Joko ba go danger aza petite sœur to kolna place moko ba ve Jimmy Bela ba koma famille ba Gauthier Mascotte ba koma famille ba ve Luiso Mbata neti na minute yo sœur Pauline makambo azosala na makambo o ngana osala et comme moi difficile na boaka parce que sœur Pauline a comme osala siko moi makambo a sérieux par rapport à ba diaspora compte moko munene fungwami pona ko aider RDC peut-être moyen na kota lisusu pour yo fana no criminel te bon me ozo boza criminel te faut pas muto boka dipikala tam so yena mto sali so pour me kombo na ye tam so batu ba yoka yokango oboka te poani yo so ka mtumbongo o so ka mtumbongo te o se skote faut qu'on boka ye dikama ka ni mbongo na to ko pika te o moni awa esenga mo ba problème ezebele il faut ko sunga ka batu na ba orphelinat mo ba difficulté ezebele moi je pense sœur Pauline moi ba solution ko zama mais oui voilà jazz Kavulu na lingi sikoyo tokende to cité est-ce que na matanga wana yo tangi kombo ya ba journaliste o ba koyate po tozo sala ba démarche po tozala malgré to yebi ke ba tchabi sokal to yate to sa ba démarche po tozala est-ce que zo ba ke na matanga na pe ba monsieur bele ba yate na te papa chéri ve moni baza pire mutunae ou auto soutenir ye même na moment malade est-ce que papa chéri rozala à l'aise que bemba ve moni bezawana yo mo ya bango ya bitumba wanzokota sans de tombo miso na pauvre neto repousser na te et bon ça papa chéri ni papa chéri salini bon anniversaire de papa chéri ils a lobby hein anniv ne bon ça papa chéri ni biso de pauvre Parce que il y a des gars qui sont quittés à Kondipe, à tirer enveloppe par madame, et pas moi ça nani a fait moni, à Taliban, à Yambi Bango, on sait le côté. Ngape na kodembela na ngapeti. Soki honorable vient dans son sacle. Soki abia kende matanga. Ngape na kodembela wape andeni. Ngape voilà, ngape na kodembela ka wana na koti. Mais eloko démarche ni to ko sala jazz et na kodembe na président Donis oza camarade ya Noël le so na ja président Donis boye déjà ngana ya président Donis avandi ngana vandi ya ba vandi Noël ngana vandi liboso kasi Karine pas kodembe lati ere rechazo ya Zaire ziki ndingala Chako ya yepe asimbika o boke ya asidi apati o muto ta etage kuna azomo kicheko kakile o asidi mama pu aboke ya seko yes mate donc yezane cha ya ndeko donc to ya lela mutu mususu amibale voilà so mboto okay na biso mais kichekwa na comprendre siko biso bambwa pe to ko dembela fali oh voilà to ko zala vraiment matanga fe monibi en tout cas biso bambwa to ko zala na chef na biso bambwa ba adoptaka voilà mais kichekwa ikaye molo baki solo nyama mabe siko Karine solo ko zala matanga na donc ba bengane ko tuna musika déjà teka ba kai ba kila seed ako ba mbato choko déjà mutali kona seed na opio felega abo mo seed mo bu mo kai bu voilà, merci beaucoup. Jazz Kavulu, merci vraiment. Na sepeli parce que on répond vraiment à la question qui toko. En tout cas, na sepeli la kanayo. Pose vraiment professionnel. Au kondoli na makambo msusu. Na bongo na ngezala ki vraiment te. Na habite jazz. Toko mi na biso na suka émission. Badel Joko ba Holanda biso batu baza ebele kokwa Rafat Angel Muswahili Makizembe na habité mot de la fin et kozalani bon to seki na biso ba photo sekara et ve moni sa ipe tana ye zanti la biso nyoso mais to na passe na motema ya no alim sa bat nyoso comme so problème ezali et atika ngo afuna motema nyoso bakina mono matanga acha pe sécurité ndenge sengeli et so mo ezali pe po matanga za pe na moi en plaire il y avait mon ib bacha ngona salle o ebimia na au commandement wana salle on eza maman le kambo salle on eza ba split na kati tout ça moi bi ke le kambo wenge ezwara mabela bandal
TV Monib na bandale est trop vulgaire franchement. Ils en a kilo TV Monib ah non seulement et puis vient biso ba jeune mais après quand ba condipe belé. Faut sa place mo sécuriser. Oh so on a commandement tu dis qu'il boyer. Quand ba sode zana. Donc tu pas ça là ba biso ba kuna no ezate donc pour et puis ça loana. Ça nous a motu ya on sur 5000 balles de ça split traite mon bébé et on a sécurité. Oh moto ya beta mdumbata bonne ba ko tombo likolo ngane singai nga sonne ba sala ba biso ba ngwana ba ko memo likolo ko soni ngwa ba bwa ke banda. Mais jazz idée nous a bien. Moi bi ke bato wenge wana balingaka balela ba na mabela bandal. Pona bandal population nyonso ezana possibilité peut-être koya. Ndenge balela pe mettre baja podium nini bazuka ka espace yana mobimba ba réserver pour na matanga avec Monib. Ozomo ate kolele na bandal les appelés mieux que kuna. Ba bandal pe simba te parce que ja Monib fait Monib pe amini mososo kauka. Voilà. Ba ka ko pe roboya. Bandal pe zape nina ngo. Voilà. Mais ba ja to combat c'est mon bandal. Voilà. Preuve année nan tango kufaki cellulaire ba lege na sanef. Voilà. Ba ngepe ba na bandal simba kité. Patika bandal ba lege ko mososo. Voilà. Voilà, voilà, merci Jazz. Merci Jazz Kafulu. Bandegonyo surtout. Bafanatiki tout ya fali. Bobenga ken piana ken. Sala compte bancaire. Moroto soutenir yo. Comme aux Ambois, on dit que aux Ambois. Sala compte moroto wana vraiment. Biso toko tia maboko. Atana $1, $1, $1. Toko l'action que biso batafali toza ebele. Alors on a émission oyo ceux qui comptent wana raté. Boko mona ngona ba émission zoya. Donc ko sala biso bien. Nazala rappel na souci. Ya ko sunga batu. Mais peut-être ba makoki ezala raté. Tokenda na ba hôpital. Otala ba difficulté baninga msuba mona na ba hôpital. Tozokende na ba prison makala o sentir pena batu msusu bana famille te ya koyotela bango to. Dosilisie Yobongonanga esili Dosilisi fini Ouais, espoir de King, l'imbiacador de King is back. Yobongonanga artiste Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa na film news, espoir de King. Andi bozama nouvelle ya Yobongonanga nouvelle single avec J.S. Alice Gastic na pointe. Donc Ken Piana journaliste sans complexe bola na biso awa ndi Yobongonanga tika kombonanga yobong soki olingi mwasi ya bosa na yote kota enyongo kofuta te kota yenyongo kota my god yo takini kuna danger bagay so za shote ya musa yesa musa na mwa obini bona film ya film Ken Piana danger chroniqueur sans complexe il on a se plané en one donc voilà base la Yobongonanga et puis ça prend bino tout quoi équipé papa mwana angolais mundele européen ou asiatique donc et bien ça to aminga le baté musala ka Yobongonanga world yeah ndeko bazo souffrir grave na ba homme de VR en tout cas les cas si vraiment ya kosunga ezalaka pena makasi soki bosungi biso eko permettre biso tozwa ata charge ya 3 personnes oyo baza na ba hôpital mususu balingi bakata mutema po financement ezate biso tokobanda zwa charge ata ya bato na mwa muke kaka oyo toza nango hôpital oyo tozwi charge ata ya 2 personnes kote oyo tozwi charge ata ya boye ekosala toujours bien donc biso bambwa comme babenga biso bambwa tokolakisa bino pe makambo bambwa pe bakosala parce que eza lisolo ya organisation bokobanda mona action nyonso na image po ebele bayaka o balataka ba costume français ebele batu ya français de escroc ya minene ya monde donc biso batu ozomona buru yeke biso nde tosalaka makambo ya minene oyo ekamusaka toujours mokili Jazz Kafulu na yebi te est-ce que idée wana eza bien? Ouais, il demande bien déjà pour la musique mais bon on a évité tam souka là mais et quand on monte à malamu
so zuli quand ya sali sabat même ngapé so la moni mi so pesi compte wa ngapé na chata $10 na ngapo maman qui ne pensa les bosso ngapo na mobiliser to baza belé et président Adonis bien sûr moi c'est naïe jili kitima ngambani et puis ma Deborah Kamanda et David Lutete baza belé vraiment pour chaper maboko ya Toussaint Dombas na Suisse merci ko go belisha baza Kelly Sharonson nous avons vraiment belé donc ba ya ba chef ma beaucoup de likambo Guilain Fikoma donc ba epé anga na linga pe ba penza et kozala pe évolution na linga bino nyoso bozala tozala au courant peut-être to bandenge makambo ngo ezo marché poko kende pe ko pesa badon esenga mutu moko te esenga moi solidarité na biso bambwa tokei déjà na koyelo ba journaliste belé o ba so nga biso ba boyate Frank Stemay et Alain Dele et Thierry Mombaya et Francis Iba et donc bango nyoso beng bango killer so me bango nyoso ba ya mbangu manga tisa penza lekechu avant pour porter peu implice et même so bisi et quelques bateaux équipe nationale na bayo kilanga pe Jaël Show na bino bango lingana te ba ya vraiment chaper ba boko na bango va aider vraiment comment ça va bien non en tout cas jazz et loko posenga na idée wana tokendana ndeko na so ansilozolo na oka poso lela ponga pe naza para naza pe na bana so mona to to libanda bafoto komisa nzambe voilà to ta mtema kolingaka muninga no souffrir ko tshata ba pot de banane ko ba problème so ke na hôpital mona ba ka eza e belé ko siso ngaso kuti mama imza kanda so mtu apa vini mtu pa vini so na mona matali ko ta pa vini likabona likana ndinga se wana na katika da pa vini matate so le kana ngata la pe boite ne mo pa vini ko pa vini ko te ngene no bombangu pora tala bo so botala bo so azo mu pepe libanda na poso mu pepe mo tele pensa moto so moni tamzusu tio mo bo tio ngo l'équipe na sinema qui sangala moko boye et ko tona kati mai moko so baba oke poussa e obi menzambe na ngaso na komi boye penza yango biso neto wa boye en tout cas fota mso escroquer ngambongo pamba ka bonena okanisa ken na kokate te ngape na lobango il faut escroquer ngambongo soit to chubinga mbeli peut-être faut agresser nga physiquement mais boye kaka lobaki maloba pesa la ilo te donc on a do bakaze belé ken to comme ça nzambe biso souffre de vie boye to en bonne santé l'homme biso to yebité to comme la moto ya to boye longwa o mabeta longo kuna nzamba sina osala hotel voilà nzamba so bia sala yo susu ngana viva cousine nga kufana cancer déformé longo comme le roi zombie voilà oh mon et longo le roi zombie cancer le roi mutsune ndenge no muto comme le roi ndoki oh mon do so kufunza maintenant si so sala hotel to éviter ba problème just Kavolo est-ce que ça les somme peut-être kosunga baleki na biso bazoya parce que to comme mona ba rebelle na biso comme ka baleki na biso o tozoluka bazwa moi équilibre pe bazwa ndenga olesa pe bana boto kota lisolango te menga na tuni kaka est-ce que ça lisumu kosunga baleki o bayebana ki peut-être te to laksa ba musala non biso o to biso comme tema malamu déjà to ko changer te ils en sens te to tika ka ndengwana voilà mais ba mi bali no moto so problème mingi te mtoko kota na mo lo yenge yango problème te ngande na bonga jaza eza ba bazo ya sika na télévision eza ba za depuis kala moi et tellement moi si na pese ma siko branchement na ngamo na zango na ko sa ngo te ko sa ngo te na ko tiko sa ngo jamais bana basi ba l'équipe on va tamso ba premier za tamso ba bon quelque ba pa mte ma be mbali baza me basi ba l'équipe kaka ngana ko pesa jamais de moni na minute so oh na kana net na Guilain Fikoma na ngaboy net na ma Deborah Kamanda na ngaboy c'est que yeba na ndenge na mais moi si mon côté il y a internet il y a TV en tout cas yeba Deborah Kamanda na simananga moi so de Toussaint Dombas na simananga fille mo ta ko yeba Guilain Fikoma fille mo ta ko yeba o égal à titre to nani quelle chanson na simananga impossible en tout cas ça la ngote et encore moins président Adonis et encore moins je dis que ça so ba ina ndenge na o c'est bon mais so na simananga ke onati yo ebita mususu mususu to vana ngano boy je te so moi koka na bengi ot toloba clair na boka na nga bango na émission na yo ngana bango pe to solaka te loko te obenga nga na soir aloken batindelio enveloppe ko remettre nga enveloppe merci koyo na batu mususu félicitations parce que mutu mususu enveloppe e bongo aliene pango mais na zolo bango enveloppe bongo so na moi si atindeli na ko piati
so mobali na opia moi mwasi na opia basi baba ndoki na to mona eloko moko mikolo yo na bakila sona mo boye bato poto bayaka pour biso to atete to bate voilà na asi to ko stopper na biso na jazz ouais to ça émission moko bien hommage à Vieux Monibe tout li va to za matanga wana ya no la tika biso to ya matanga ça biso bien bato biso ba funga motema to ya matanga et bien bazane na imité comme la photo ya net biso Vieux Monibe to problème te to za pe na problème to moko nani ya maison mère peut-être to ko senga ya na biso kakol nde alembisa poto yebisa nkakazala ne cool ve pichu muzungu azalaka ne très bien yebazala vraiment moto ya olobela émission edeboye neti ya botaka presque basi azala ne vraiment nga na yebi mutu nanga bambwika na ekota na biso ye azali na problème na tribunal abanga oke tribunal abonda etiki na tribunal nga etiki na tribunal omanga mpe na utilize barelation na nga mpo azala bien na tribunal abanga bakanga ye omona nalobango lelo na télévision papi kakol omona ala ne mutu amutema mabe pete et ala mutu bien mais amaka ne musique ezaka ta mususu so lakisi bo ne bomona eti yuma do lobi mais so va ne boy c'est un type très calme. Voilà, merci qu'est-ce qu'on va dire, merci Joël Lando tosuki na biso wana, merci mon vieux Jimmy Belaou Adel Djoko Bagou Danger ve le Zombata vena Gauthier Mascotte Nathalie Neymar boza vraiment ebele honorable Zakari Bababaswe en tout cas tosuki wana tout juste émission rapport na Vieux Monibe